Bien, na mon père avant lelo, babenginga na yozwa. Il est pour na Noël, pour na joyeux Noël. So maman paye au joyeux Noël na papa na libota. Donc ils sont payés aux alors moi c'est moule, moi c'est ça ils ont ramené c'est ça. Surtout pour na soin pendant les nazar pendant pour impliquer dans merci vraiment pour na soin pendant pour na soin pendant et puis lelo lobby balance va aller à l'eau sur du toko et puis va aller à ces moules maman futa moi quand les alaka merci vraiment zamba zombie. Mais na kolobande ni parce qu'il y a ça maman na bana kanisaka kaka bana na tango pasi na tango pe ya bisengo. Maman Denise. Mais liboso bino bozaki liboso na première dame honoraire na moni boké sur quoi maman Denise. Papa na boy polémique. Na nga la polémique. Na boy. D'abord chapeau pour le respect à première dame maman na biso. C'est un grand plaisir pour moi de mon côté il y a pour surtout pour la reconnaissance au maman Zanamo et pas banane. Nous aurons d'abord soin, ceux qui n'ont pas une carte assurance santé, assurance maladie. Donc à tout moment, santé dérangeant avec une HJ, nous aurons soin. Bate qui m'a ina mabelo toke de wapi. Mais après si carte, na ke bona vande na vande koko nanga ke yate, ba monelo bipen. Na ke ba docteur na ba indien, na ba docteur ya basi, na ba mbele ba congolais, na ba congolaise, na nzoto bipen. Nanzoto habite. Quelle place HJ. Na mona kango na le nazo le kana kata taxi. Mais boyo koti la kata. Na koti ngai noko. Na possible. D'ailleurs veille et pas papa. Béton. Félix Antoine, c'est que doit se gagner. Na comme le toi c'est le boy. Donc maman na biso. Vraiment il s'est biso plaisir à trop. Il a vu déjà qu'il y a un bandako, mais c'est moi l'engi, donc c'est ça. Ma famille, on a tiki déjà, donc on a besoin de toi, donc tant qu'on va période il y a la famille, va tomber de donc ça dit, on a peine à mère à l'eau, on a peine à la charge, merci beaucoup maman Denise. Là 50 kilos, oh Yosaki malade, mais quand vous prenez 50 kilos. Ma maladie n'a donc comme fait qu'il y a basoba. Bale kanango na maladie ya kodioko na ba ministère tout. Oh, artiste engagé, je rends des babilles, la farce, comme qui la fondation, et pas maman de l'île. Je peux ça, la potion. Ah, bon, vous savez, Kolo, Libisa Bango, c'était Koukou, c'était Ekoli, Ekomi. Ti Suganango, c'était Ekaukaka, Ekoué Kutu, Bongo Yobutu. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Krachou. Ça c'est mon président. Oui. Je peux? Yo vous allez voir. Na kwa chaki mkeme. mingi pe oloba te po bino mo boye binde mama ebona na lelo yana bina ou bien na ngoluma tomate combien? Maman Linga, namoni yo ça ne sengo makasi maman boye. Lelo nyolo ba papa ya geste maman Denise asali surtout. Mais na kolobande ni parce qu'il y a ça maman na bana kanisaka kaka bana na tango pasi na tango pe ya bisengo. Maman Denise. Mais liboso bino bozaki liboso na première dame honoraire na moni boké sur quoi maman Denise. Papa na boy polémique. Na nga sala polémique. Na boy. Na sala polémique. Question na ngeza li boy. Bozwa ki boso ba carte
il y a pour les soins médicaux. Et puis siko lelo na mois de décembre madi akanisi bino lisusu mais on a présence il y a quelques artistes seulement et bon batse musu bazate te papa on a il faut tout la présence biso ye ozoyoka ye ngana zali kambolo bali boso ile ndete ozo comprendre po yende ko non la biso mais babilo ni bozui le to babilo ni bozui ngana uti okoma ka sikuti tanga na kozwa ndesiko na bisi mama Denise elengi ye moko ebinde na tinda ba mais elo nyolo artiste comédien mususu bapona ka lokwa masekia bamona lokwa nti carte wana za lukuta que mama Denise zo sungate il faut qu'on félicite mama Denise parce que motaye bio na tango passe soko belle carte wana esungi mobali ya belle carte wana esungi mwana belle carte wana esungi ozakoyoka papa il faut qu'on félicite motakanisi na santé pas kanisi lisusu na Noël na bonne année maman Denise joyeux Noël na papa vraiment to comme na suka mbula okanisi bana yo na kamwa oyo pesi biso to dia na bana na biso na famille na biso zamba pambola yo vraiment okanisi bana no ba artiste comédien na osobosa na biso te comme na fin de l'année okanisi biso na combo ya ba famille na biso totondi yo pe tolobi joyeux Noël bonne année ya nouvel an 2021 ezala vraiment nzamba pambola bino na papa Félix Antoine Tshisekedi notre président vraiment lokola paix année à 2021 ali président ya Union africaine vraiment tozotie na mabondeli Zamba kozala na biso pe tokotikete to accompagner tous les jours vraiment na ba maso ya zo sa pour na peuple congolais geste à sali pour l'artiste les alliés uniquement pour l'artiste nous sommes des Congolais donc les alliés geste qui tout droit na ba Congolais biso bana na bino. impression des années par rapport à biloko yo maman des apesi bino surtout c'est une grâce d'abord pour les bébés, na bonne année oyo tambola bakosala ko bandia boy mais c'est une grâce de maman Denise la première dame à Kansibiso vraiment merci to pesa merci na nzambe kaka na ndenge que grâce à moi ko eli et pas na biso merci na président de la République aussi na acte oyo salemi to ebike eza ya liboso te comme ezape ya sukate souhait na chose aller continuité et de temps en temps ezala esengo pe cashnet mosana ona te cashnet yango mais moi distanciation ezali hein te cashnet yango tozolanda ba consigne au président Pesagi président baitola ta esengo pour stopper Covid-19. Nous sommes de cœur na papa quand ça se boyer de cœur na maman quand c'est vraiment nzambe apambola biso pe na mabonde na biso to tchake mosale ke ndebe liboso réussite à la totale vraiment merci pour la acte de notre famille na biso vraiment nous vous disons merci mais na mona ki besoin ki ba carte est-ce que certainement ba besoin de traitement oui toujours traitement na HJ ça c'est les mecs on a là tu où tu peux déjà oyo déjà signe monene les net on a là je crois que ngapa na za lunette na sac les lunettes tout de suite na traitement toujours traitement dernièrement pour la sucre et matin qui me casse mais nous traitement na HJ donc toujours traitement na ndenge elongo mais vraiment merci encore surtout pour la acte et soumis parce que ce que tout le bail comme maman yemo tout de maman yemo ah mais les mamans sont pas kufa de akala mais les mamans sont pas kufa kala ba kenda déjà mais maman encore merci encore de plus merci pour mais na moni absence à partir comédien muso pas tout ça là ka ko ba pesa remise ba carte mais moni botake belé moi biloko c'est belé de biloko ezali de biloko nyonso ya ilombe moko to ya masasi to zana eza moko c'est tout eza bato bazali ko ya président Zobenga na téléphone moko na moko mususu ozala libre dans 2 heures du temps mususu dans 30 minutes donc moto si ça moi musala toujours pour éviter encombrement donc mon problème à Covid-19 vraiment
Maman Denise Nyakere Tshisekedi Chilombo akanisi ba comédien parce que ba comédien basala comme ça makasi. Atuzali awa na biso ke soki omoni mbule tozala ngona musala na radio télévision nationale congolaise. Kokotaka ba kitoko ba bilenge. Les tokuni ba mpaka na kata na dio. Bato 40 ans batali. Bato ngana za 38 ans. 38 ans de carrière. La carrière na radio télévision. Blâme te demande d'explication te. Donc maman il faut kanisa ke amoni bato amonaka bango baza ko sala musa ti lelo tozo continuer ko ça. Il faut kanisa biso. Hein ezali ngolu. Biso ezali ngolu nzamba pesa biso. Pona musala to salaka. Na carrière na biso. Donc faut to kumisa maman makasi. Apesa ni biso carte ya soin. Okokolia, okokomela, okokotama mais soki obeli okende wapi? Okende wapi biso bateki mai na mabelo to okende wapi? Mais apesi carte. Na ke bona vande na vande okoko na ngaka ya te. Ba monelo bipendo. Na ke ba docteur na ba indien, na ba docteur ya basi, na ba mbele ba congolais, na ba congolaise, na nzoto abipendo. Na nzoto abipendo. Quelle place HG na mona kango na le nazoleka na kata taxi mais boyo koti la kata na koti ngai noko na pesi meilleur veille et pas papa béton Félix Antoine c'est que du net na kumele toi c'est que boy ta nzambi mukoza kwa mulebe abonye na kumele toi c'est que boy ki mama Denise Nyakere boni ye mukumbula mwa ngini bana baja banwa bana buntu etwaba mama ndo abana babunyi toi c'est que mama zamba kusamba babunyi surtout top 5 babunyi be Noël Jokanep. Bonne année. Nous sommes laissés bandi. Papa a le baki. Nous sommes d'abord le baki. Si c'est le même banda. Nous sommes Kubanga. Parce que tout en confinement, tout en distanciation, tout en papier. Tout en moment où il y a du son, nous sommes pas montés. On va essayer de gérer tout, tu ne peux pas battre. Il faut pas tout dans la corona. Donc, tout soit la bilo. Bon, ça c'est un combat. Il y a un temps que tu as quand le temps de m'en peux une baisse. Donc, Maman Denise a dit tozana loso, tozana masango, tozana mafuta, tozana batomso, plutôt que c'est batomate, tozana désinfectant, tozape na jus, voilà. Donc kabola bonne année à voir. Merci, maman. Merci, Naëza. Vous refusez tomate il y a un carton pour 105 personnes. Wana ya Gabi tumba wala kosa amote zole kana mama oyo eza pembeni mama pembe cheka pembeni papa balongo na bato mosusu Mama Denise nitapesi biso na vaika ndako na moni babengi ngai ndabuya ya kozwa biloko na yo ya kozwa nini yango moni pe na ye na ye kozwa bon impression eza nini surtout mpona bato mosusu oyo bakota duti ke Mama Denise mpona ye akipabatisa comédien te surtout. Bon, d'abord ba comédien belé bazozwa soin au filet. Na yopé. Oui, nanga pe na parti. A considérer biso. Et puis to na vani pe ndako na monika ba to benga sikoyo yaka leka na
na India ya kozwa biloko na yango ngape na ye kozwa basiko elo ni okoloba surtout na mama la fondation Mama Denise Nyakero vraiment la pesi bango merci nzamba tia liboko nzamba pambola bango mpona kosunga bato boye bato bazuta mwa loso bazuta mwa semoule en tout cas nde bato bazolia nzamba kopambola d'après est-ce que yo kena kozwa so yango réellement oui nazwaka merci ya Fredi Mbali Osombo tomoni yo awa place bate comédie ebele baozwa biloko nayebi te yo mpe ozwi biloko lokola baninga nyonso merci Mira merci na liboso na apamboli nzambe merci mama azwaka ndenge wana kokanisa bana na ye aza mama ya bato nyonso nazwi ya liboso nango na remercier mpona soin médical ya famille surtout biso moto balaki tozozwa soin mpena kitoko ngai madame na ngai na bana na ngai mama merci nzambe azongisela wana papa beton donc esalinga bien namoni mpe navandi lelo babengi ngai naye kozwa biloko mpona banoël mpona joyeux noël na biso mama mpe yo mpe joyeux noël na papa na libota motiba donc biso toyei kozwa loso na biso mwa semoule mwa c'est ça ezalaka nini ngo wana c'est ça surtout mpona soin mpena nde naza mpena koimplike mpena merci vraiment mpona soin mpena mpona soin mpena epuis lelo lobi bana na biso bakolia loso kitoko epuis bakolia semoule mwa mafuta mwa ka ndenge ezalaka merci vraiment nzambe azongisi. Un mot par rapport à Mama Denise Tshisekedi, Nyakero Tshisekedi, pour la fondation na surtout. Pour la fondation ya Mama Nyakero, merci maman, merci. Maman le somboye, vraiment merci maman, ngapela za mama, maman za rabongo. Na c'est au moins nazo 5 pour le 25. Et bana ba lia, puisqu'on peut tawo eza face au botier belé. Merci tango do kanisa ka biso boy. Eza rendez-vous en tout cas fondation kitoko, bozala ka ningo wana botika biso te bolemba biso te surtout occuper biso na ba comédien. To souffrir donc maman ça la pédale de Nzamba Pambola et on a fondation na yo et puis papa béton donc c'est ça donc bakuna bakuvu donc to wala ke passe ngeli so ba kasi ba mikolo ba téléphone elelaka yango ti bo benda na koto mo eloko ekoti mais siko neni to ka penata chombo pe leli to kota koto vraiment to pesi merci mingi na mama na biso Mama Denise mama bana mama ekolo donc mama na biso vraiment isa biso plaisir à trop boy na ebi déjà que na bandako pesi moi elengi donc c'est ça ba famille nga kotunde ya boy na tiki déjà donc moni biso ndeto ka ba libère donc tant ka ba période ya la ba famille ba tonde dio donc ça dit nga penda mère alongo nga penda na ba charge biso merci beaucoup Mama Denise merci mama ekolo et puis merci mingi na président na biso Fachi Béton vraiment ba merci Billy parce que ce qui maman a sa sagesse c'est que force et utaki mupanzi mungu donc pour ça te remercier tout papa na biso ya ekolo président na biso ya mboka chef de l'état président Fachi Béton donc papa na biso Mama Denise merci vraiment bon bon comprendre Kolia et l'Ubsakak. Je la baigné tu connais la monsolou. Ou dis-moi où mina bidia. Amba kubadika di fou. Tu bella belle. Tu bella bella. La robinate, sur la binedo et ça danger. Nous avons 5 makasi, papa Félix, vanda na yo. Ponanga, 100 ans, vanda na pouvoir. Kanisa que biso ba artiste to komi reconnaître biso. Première dame, à kanisa ba artiste. Artiste a beli. Allez, quand on la fondation, on fout à un caté. Mais, comment vous bandele bazoya mbanga bandie bao bana ngala yoko ok ba scanner ba salinga ba examen ba biloko tout ba kisi ba ju en tout cas merci wabisaki nanga okunanga na mbanga wapi ayo zango kabimisango
Kebo Okoya. Marcel! Marcel! Jouera moro moro. Yaka. Eh, George. Massam. Mais Coco Dioko, namoni pena okomi pena force parce que ozaki déjà faibli na maladie. Seka esigité. Makambo seka ezako continuer. Cordon elombe vanda na yo. Saiko abobeta bisiki. Pekobina. Il faut pas se être de chez nous. Mais oui, quand on a kamwa Korodioko, na kamu au même pena 50 kilos. Oh, yozaki maladie. Mais na kamu pena 50 kilos. Ma maladie nangai donc comme fait qu'il y a basoba. Ba les ganango na maladie ya Korodioko na ba ministère tout. Korodioko. Oh, artiste engagé, je rendais ma vie, ma farce, ma comme qui la fondation et pas maman de l'église. Je peux ça la potion là. Ah, pour les Nico. Nzabe. Kolo. Libisa bango. Nzete kuku. Nzete ekoli ekomi. Ti sukanango. Nzete ekaukaka. Ekue ikutu bongo yo butu kobele na gainde komidika nana bela te tumba nde makambo nanya bela te pas maman Denise merci maman Denise merci maman merci wa mafuta tumba fa sawa et on a zo tumba atika ko tumba te donc Coco Dioko a émotionné vraiment maman Boli nous les lacs biloko na zwa les fils Mais Tiga Moussou. On peut s'en botte. Non, mais quand on se dit monio awa ozomema basak ozosepela boye basak oyo biloko na apesi yo mama mokonzi nani Denise apesi bino à l'occasion ya nini bafeti mpona bana eza bafeti mpona bana akanisi biso aza mama boboto merci toyebisaka bino biso tona bamama bakanisaka biso kaka bamama baza motema malamu. Mais tout le monde qui dernièrement bosalaki lancement structure officielle il y a ba carte pour la prise en charge sa santé. Est-ce que yo pour jouer yango est-ce que ce qu'on joue est-ce que kinadia ko za yango tonde na kina ya on est tout ba jour na zaipe kuna donc na kina na carte na Maman Denise azaka na ONG na ye surtout yo lobani par rapport ya ONG na ye la fondation na ye. Nzambe merci na pisi merci na o asali carte na biso. Thérèse, bonsoir. Bonsoir. Namoni place ba biloko Maman Denise Niaki rapesi yo pozalaka parmi bateau yo bazalaki sélectionné parmi les 5 pour na soins médicaux. Oui, si na zo carte na soins médicaux. Assurance médicale Maman Denise apesa biso merci beaucoup. Apesa biso assurance wana et puis lelo pe na ga surpris na moile ki na muchopi na ndeko ngai Gabriel babengi ngai na ko za biloko nga Maman Denise apesa biso ba bonne fête merci na Maman Denise ndenga kanisi biso l'artiste to lia moi loso na femu esengo mingi merci bonne année na yo pe mama. Bon eloko nyoko loba surtout na ba artiste comédien mususu bakota doute parmi maramation médicaux wana na parmi que na fin de Maman Denise akanisa bino yo loba ni surtout pour na mama. Mais si ceux qui m'ont côté douté, na côté douté, na soit carte na malgré non na que l'autre traitement que pour na za maladie na aucune de ça l'examen na nyo sommet na zui biloko na ya kolia na zui fufu na nga na zui loso na nga na pesi merci na côté douté pour nous. Merci beaucoup. Merci maman. Donc, il y a
Jamais, papa face à Nana. Papa, il y a Nana. Bonne santé, ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Nada, bonjour. Ouais, bonjour. Nada, la monio et pas wapi Baptiste comédien, bazo soit biloko yo Maman Denise Nyake rapesi bango. Est-ce que en premier aux alakapé parmi bateau bazo soin il y a des santé au Madin Sasala? Ouais, d'abord chapeau pour le respect à première dame, Maman Nabiso. C'est un grand plaisir pour moi de mon côté. Il y a pour surtout pour la reconnaissance aux mamans Zanamo et pas bananae. Nous aurons d'abord soin, ceux qui n'ont pas une carte assurance santé, assurance maladie. Donc à tout moment, santé dérangeant avec une HJ, nous aurons soin. En dehors de cela, je suis vraiment surpris à l'autre tournage. Président le Mabenga, dans un peu de non, on a eu un tournage dans un singa, il y a un peu de monde, on a eu un singa où tu es l'hôtel, alors au monde qui est là, on a un sac qui a l'osso, on a un sac qui a masambu, c'est moule, on a un bidon huile, on a des tomates, et puis des savon, des cambo, c'est un grand plaisir pour moi. Et là on a eu ma maman, la libosseuse en Zamba sur le Kumu, pas spécifique maman, et puis il y a Nibaleza. Et puis, alors ça la posa ya banana et en fait on a tous à la considérer surtout considération ça a dit bien na CP makasi vraiment mingi représenter Nzambe azongisa ya mingi ce que je peux dire ezaka merci maman eza moi yo master alias Nada ndi ba benga rapide Nada merci beaucoup maman de bonnes choses. biso tozala kokanisa ke tokufi tobebi tokomi na suka nzoka nde nzambe alingaka ne biso. Merci Seigneur. Papa Muyombe gauche, Papa Muyombe gauche. Namoni ozozwa biloko yo Maman Denise Nyake apesi eloko nini yo koloba surtout mpona Maman Denise Nyake na nde akanisa bino batie comédien. Bon tokomisi nzambe parce que yango tozokomisa kaka nzambe moni nzambe alinga Congo makasi pas Afrique mais Congo nan. Biso Baptiste toza ke abandonné et puis tu vas toza abandonné mais tu sa maman tu yebi ke musala o eza passe tu yebi ko bomba bato mukili eza passe batu mususu bakubetwa maboko batu mususu bakotola yo batu mususu bakotala oyo balingi ndima kaka eloko wana parce que Yesu Kristo ye pa ndima eloko wana mais maman zana biso yambaka biso mikolo nyonso ata kolia komeleza te mais yambaka biso. Merci maman nzambe apambola yo outi pa nzambe. Merci. Papa Muyombe gauche yo po zwa carte ya santé pona mutu ya liboso mama kanisa baloba Muyombe gauche ta Muyombe gauche aza Muyombe aza bato ya nani naza mutu ya nani naza mutu ya nani nga nza mutu ya mama Denise fana na yo mama nga tala ata oza te na yambi yo kaka. Merci beaucoup. Après, ouais, on va agir. En tout cas, ça bien. En tout cas, félicitations. De maman Kanisi Osa parmi bateau, ce comédien bazwa prise en charge de la santé. Tout le monde a série mon copain, vous avez une hôpital, puis bien la photo. Impression vous avez pour la Maman Denise Babilo quand c'est la bino battre comédien surtout. Et ça malade bande de ça ba fait belé. Ya mon maman zwa qui biso en charge à bi comédien mon ko fa souté. Pas valer que ngape na honte na za qui sont malade. Bambongo bima qui belé ba 3000 mais et les cas est na compte maman biso Denise. Mais yo possible biloko? Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez
Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Rachou.